Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Karine Niyamado aboyiba ponele kan. Aboya lobi ero yo boya ko lukela ngawo mutu akingani na bo. Aboyiba ponele kan. E nyonso ane utaka na wapi na ba commentaire. E ana mauvais système moko eza na kati ya communauté congolaise eza que soko landi ba commentaire bokota na ba conflit. Et là, on a eu beza que ba comédien pe soki lelo ba komo panzana boy. Eza à cause ya ba commentaire. Et na sepeli parce que li kamu ya ba commentaire wana e panzi ba comédien ebele. Ya na ba comédien ebele bazo ba tunsus na ba problème pas directement. Bazo ba tunsus na ba problème à partir ya ba commentaire. Ba commentaire ya wap. Ya Facebook, ya YouTube, ya TikTok. Kutu na mona bat bakipa apenda Instagram te pozara tellement passe na kosalela na ndenge facilité comment na Facebook na TikTok bat ming ba comment préférer TikTok Facebook moi muke na YouTube kutu na mona kaizala na ngo du ya ba émission mais na ba comédie belé ba ça na ba on ba émission souste ba kona ba on ko suka kaka na ba commentaire na TikTok au moins na sali moi vidéo na ya muke alors eza na ba commentaire musu sezo pesaka batu ba quand na ba tendance na sepela qui vraiment na Karine Niyamado. En fait, Karine Niyamado, depuis Kala, elle a de très bonnes relations avec tous. Et puis, elle a mon comprendre. Li kamoni nyango bozo lukelaka ba comédien bazala na ba appartenance. Li kambo ba appartenance ya oh nga famille boy, nga famille boy. Ezaki li kambo fallait ko tikela ngo biso ba chroniqueur. Biso ba chroniqueur parce que depuis la nuit de temps ezalaka na ba musique ezalaka bongo o aza soki mutu awera o mutu ajibe o mutu akofi et na ngo pe na théâtre ezala ngo mabete parce que concurrence ezala bongo tango bozana ezala kwa ba masanga o masango ba masango boyebi na mboka na biso e banda ko tambola bongo même atatongo bazoko zo ba musicien au mona ninyo société ya masanga o ezui wera ale société ya masanga kuna ezui jibe et tambola bongo depuis kala mais et kokoma que ba commentaire et commis donc eza obligatoire ata mutu alobi ne bongo te ngai na yebi ata mukomoko te sika Karine Niyamado abimisa likambo nga mutu appartenance wenga mutu baza ye baza na Cardozo nanu te Cardozo akoza aza na makambo na ye mazaka bien na ba comédien nyonso na mikolo na ko mwana batu en tout cas de plus en plus ndenge makambo ezo kendele na moni vraiment que ba comédie ba komi ko comprendre que ça ne sert à rien ya roza na appartenance mo parce que ezo bo ma carrière makambo appartenance parce que au compte en appartenance mo boye kuna ba ponela na bango yo ba rôle te ko fanda wana boye ozana rôle te Karine Niyamado lobi azo préféré atinda batu bakende ko s'abonner na chaîne na e po aza na chaîne YouTube a préféré asala promotion ya page na e ya compte YouTube na ye tout monde a Kevin Sidney joue à côté mususte Kevin Sidney a na chaîne na ya joue na chaîne na ye a joue na chaîne na e depuis makambo bima na komba GG Kevin Sidney kenda sous côté mususte et ça va comédie belé va comprendre que je n'ai pas besoin de il faut qu'ana sale pas mutu boy ponga na monana nani Cardozo a koma ba film na chaîne ezo kota du moins tozo mona ba eza stable eza view et belé te mais eza stable et ça le quoi ba nani yo ba nani Mimi Kabeya yepe aza stable na chaîne na e dona mon lo kwa Karine Niyamado pe aponi na enzela wana habite ngai pe il faut na zala stable na makam na nga chaîne nanga
Alors bato na ba commenter bazo pousser a ponaka moko boye te Karine Mano depuis kala azana makambo wana te à moins que na yeba te mais lo kanga na yebi que a jouaka bien dernière fois qu'on a talaka na pièce ya Caleb a jouaka très bien moi ça Caleb ezara vraiment lokito donc ceux qui va comédien ba komi na niveau ya comprendre ndenge Karine Yamado a comprendre bo ezala bien. Et ça l'a bien pour Anini, beaucoup mais la baninga carrière te. Et ça n'a pas comédien, mais sous ba carrière n'a pas moi koufa lelo, du colo que azala na bien na oyo. Ba intimidé, à l'époux, à qui elle a changé côté. Kokende côté kuna boy, tant a changé, kuna, ba ça n'a pas on a rôle au pays ça a été. Azana importante. Aye bien importance ne donc. Koya neza que bato wana place ya kei ba sepeli ndenge ya ze sukuna te mais ba peso place te na ndako na bango parce que tu n'as pas de place. Alors eza na ba comédien mususu abimaka carrière na e bandi kaka na mutu boye mais na mutu wana empêcher na yote okende côté mususu neti bana mams na biso ba carrière na bango e bandi kaka na mams. Mais mams a empêché bango te baza à côté mususu. Mais ça na mutu moko abimi carrière ne bandi kaka na mutu moko songolo, mais mutu moko songolo na aboyi. Mais ape na batu mususu lokola ba Karine Yamado abima na ye na peut-être nzondi peut-être na groupe moko boy. Ale héros ozoya ko lukela pona aza na appartenance ni pourtant yé a jouer ka batisika no ça jouer pas Kevin, a jouer pas Caleb. A joué pas son là, joué pas pakala, joué a joué partout bo lukele appartenance ya kozala na famille mokoto kamoko boy. Non, moi je pense que ceux qui va comédien non ça va comme na ba boule lokwa ba Cardozo, ba boule lokwa ba Karine Yamado, en tout cas théâtre ekende bien. Si ko passe na nga esa na nga ni neza que bato bazo tia bato na ba confusion les ba mikolo ya théâtre. Ba mama mi bimba wazumuna ke ngai sans songolo na vivre te sans pakala na vivre te ba komi ko tseba ba complexe mo ya ndenge moko ko sala ba vidéo moko ba jeton en tout cas na lo bango na minute oppose à la artiste comédien tout court il faut à l'esprit pour ani pour se esprit te okoka pression te ya réseaux sociaux. Réseaux sociaux c'est pour na bato baza esprit moto ba kemba n'esprit nde ba okoka réseaux sociaux soza moto kemba te okoka réseaux sociaux te za na fille mo na landa ki na bosa ni kombo na la katangaise azaki o zwana ozemite pour to bateka bota banda zwana ozemite et ko sala ka ko zwa zemi abatami après boti tanga boti aye osala témoignage na ye tanga aye osala témoignage na retenir que lo moko alobaki alobi ba pression mususu botia bat na réseaux sociaux bi au mona ka oye otiki commentaire mais commentaire no tiki et déranger vie à mutu moko quelque part. Alors bato ba ya ko sala ba commentaire misusu bazala ba démon parce que na monde des réseaux sociaux bino bo mona nga menga na mona bino te bino c'est-à-dire que bino bo sala makambo na ba commentaire na nga na mona bino te. Et il faut aussi attention, si vous avez normal, il faut aussi attention dans les commentaires. Mais si koyo, boye ba ke loro moko et salara que Maman Thérèse a silika makas aya ko sale émission contre dinana. Et ça que na ba commentaire o ya tangaka et loko ya tangaka na ayebaka que muto a komi loko il faut la tel. Bepi ba mo ba comédien ba yebi que biso na biso to créer na ba faux compte. Donc ba yebi ki ba se détruisa entre bango et malheureusement ba mission na bango lelo te lobi beaucoup na te e keda na suka to zalia ba to pesa ka 5 ans ba te belé ba komo comprendre ba mususu bazala ka bidime ba mususu sans le savoir moni campagne wana ba tikal ka 30% 70% ba si ba comprendre ba géo ezole ka oyo bah si va comprendre dans ba commentaire nyoso ba commentara il faut aux la dur d'esprit na sepel na Karine Yamado makasi elle joue bien asa actrice moko très bien et puis na monde à théâtre na azane na ba problème té de bazana ba tumsusu so za na problème té ba nga ba ko tu so na makasi o ko makana ba problème nde mabe yangwana
na mon na lobby pe belé parce que nga moto on a lundi live on peut senga kuna kanda na so live yo et ça avant date na biso na ya les 6 na bité na zela les 6 et les cas et bon na ozonga na ya osala makambo analyse yo. Pourquoi bolingo tia ba comédie na ba confusion moko boeza na sepeli pe na réponse ne makasi na sepe na réponse ne makasi bon aza esprit na vie faut ozala maman esprit so esprit te batabanda ko doser facilement. Félicitations Karine Yamba donc tako bomelo carrière na ote asala ki ozala sous ordre ya mutu mo boza na chaîne na yo travail na chaîne na yo élévation et roya na mutu o nzamba opeso n'empêche que oza na chaîne na yo oza na besoin de collaboration ba comédien nyonso au travail yo pe pour na visibilité non il faut ozala partout mais quand ta mutu wa sepeli wa monique faut ozala na endo kozala o pa boya boyine parce que mon kileta mola bon ba force à relation te mais tout le monde a droit de imposer yo quand mon koto loba na appartenance ni na quand ozali non c'est en tout cas na CP no makasi kende liboso poa boka ko soit kende liboso c'est comme ça que tolingi ba comédie faut bien comprendre que ba commentaire baza ba touté ba fanda na binote ba ko bomela bino ba carrière bo landara ba commentaire malamu non c'est la bino vidéo bolanda bino moko bazaki yena fiyo akokana sindi makasi na bosani komona wakoma na Canada wana bazaki ne na live wana en passant bo s'abonner na la NG officiel bo cliquer cloche à notification bo aimer vidéo bo commenter bo partager vidéo bo tikelanga pe ba vu na ba commentaire et kosala bien bo partager pe vidéo pour na ba to bazara ba esprit faible bo ra gi ba ningi so ra bo parce que ok il faut rester constant. La vie, il faut avoir une position non que moi dans ma vie je dois rester comme ça. Il faut avoir esprit de dozo esprit que mutumo bako ya aya imposo li kam nandenge nini biso so nota mal mama na bango a uta libumne yemoko oya ko imposer mo kile bateze nzambe so pe na koti morgue no zakanga mo Karine Mado bravo na yo osali bien makasi bolandaka ba commentaire malamu bolandaka ba commentaire malamu bo monaka ba carrière ekufa bino likola ba commentaire bisous bolanda vidéo ngape na olanda na bino bolanda wana eroyo yaya na eroyo to bando sa barando oza mutu akingandi te omoni kingandi kutu non naza mutu abatu nyoso nga naza mutu ya batu nyoso soki na ekoloba ngo c'est parce que natali ba commentaire na bino blessé nga je n'étais pas contente na ba commentaire na bino bo commenter mabe makambo za mususu bino ko commenter makambo mususu nazo boye otanga ba kombo pesa te ke o azana parti pris ya mutu boye alinga ne mutu boye mingi koto ndalinga atete j'aime tout le monde soki ba pesinga invitation ya okesa musala je travaille partout n'a problème ya mutu te et je respecte tout le monde même ceux qui y a o abenginga na répondaka des fois tam sou ba problème ezaboye na coulisse o mona o abengi o mona aya te ya na yoki soit maman na yoki arrêtez de faire ça ya okeko komantaka makambo oyo e na sens te non tous na ba réflexion en fait to réfléchir muta futela mutu ndako azate mutu o alala na ndako muninga azate on se respecte par rapport ya musala il faut éviter toujours ya kotia ka piment na kati ya sauce c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bozo tiaka piment trop et ça la mabe. Tamsu mutolo balikambo bobino bo baloli yango. Na mona ka epa rebo. Aloba za mona 1977. Maman ba bongo yango. Ba tchango maman 1990. Pourquoi? Parce que tu comprends makambo batu ba lobate. Arrêtez s'il vous plaît. On vous aime beaucoup. Tolinga bino parce que bino bozana pona biso bozaka batu ya batu te. Otenga na zaka ya boye non. Ba fano baza ya X.
bafan ya Z yango pe bafan na biso nyonso toaka na bafan moko biso tu toaka na bafan moko ka bafan wana balongwe ba warrior balongwe ba gauloise balongwe ba spiritas balongwe bafana ba fabrigas babenga ba bana balongwe kuna balongwe ba griffe balongwe ba nini biso basangani ba yesu suka na théâtre ba kaboli biso mais kaka bango wana o ba kaboli wana suka na ba sangani ba komi fani ya oyo Madame Lobini na comprendre tes messages et l'équipe mbam kaka ba fan wana nde ba yo sangisa biso ka ba fan wana ba yo kabola biso ka ba fan wana aktoka bwani ngana afana kingandi mais soko mi toura kingandi au kende ka kuna pona ola sabino ke tozara na biso ka elo moko. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Je suis pas contente ya makamna bino bo komaki c'est pas bien. Bozo kabola biso bo sa mabe. Bozo kabola biso bo sala mabe. Je n'ai pas le temps yo manquer kingandi respect yo sa boye soit ya ko dénigrer batumsusu nde bazabe batumsusu bazamabe non. Ba yaya nanga nyonso ya théâtre ba mama nanga nyonso ya théâtre na linga bango na respectaka bango. Vous comprenez? Na linga bango na respectaka bango yaya s'il vous plaît na sengi bino pardon. Botika mambo pardon. Na âge nanga ndi na bo muto atinda nga kendo sale loko boy. Na âge nanga muto ko tindanga. Nde na bo mamu kolo boy na ndaku nanga na makamu nanga na vie nanga ona salaka nazo gérer ndaku nanga na longwe na ndaku nanga na kepo muninga mosa dirigenga. Non sango te. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je vous aime aussi. Je vous aime beaucoup. Expire. Je vous aime aussi. Je vous aime. Biso sotoza famille. Soki nzamba sali grâce à tomboli moko na biso eza honneur na biso. Ya biso surtout bana basi na kata théâtre. Toki jamais ko kabola. Jamais toko kabola. So nzamba zo tombola bana basi na kati ya théâtre. Oh, ise sengo na biso ba fille. Sengo na biso makasi lo kumuka ya biso bana basi te na bana mibali ba osanza okeza lo kumu. Vous comprenez? Mais parti prinde kop nangati. Ngara na parti prite. Na linga batu nyonso ndemo na rapenza na parti pris eza kop na ngati na linga batu nyonso na linga ko vivre bien na linga ko zala bien na batu parce que dans la vie on ne sait jamais dans la vie. S'il vous plaît et là kana kana saniti moi reproche mukie na biso ba fan na biso ndenge to sangani wana ba fan na biso loka na sa moi reproche muke ya wana. Donc na sepela kité na ona monaki vidéo eza mususu ba commenter maka mususu ba to ko sona na kati maka mususu et comme on dirait na problème na ba tu mususu et comme on dirait na za makambu na ba tu mususu on dirait sikoyo ba tu mususu ba kutu ba tindiye ya no kanga suki na ngamo no kesumba kabelo na ngamo ko mutu pe opesa mutu piston ya mamba mbongo azate ketam suba pesa nga piston ya mbongo moboye yango etinga na yo loba eloko te ya soki mutu afutaka déjà billet ya international faut qu'on respecte si mutu afutaka billet international a longwe Congo akela international faut qu'on respecte. Botika kolata ba fille complexe yake pour muta sentir na porte fois zaka na France za na Belgique za na Allemagne za na États-Unis za na Canada te
eza na vie mosusu moto mosusu ta mosusu vie na eza nango kuna te ntango aforce aya kuna aye kosouffrir omona azwi mpe tio te mais ntango mosusu omona ndenge aovanda na Kinshasa Allô, bonjour ma Karine. Bonjour maman. Na matite pour na pekisayo, mais juste j'ai des choses à dire. Parce que aux amours, il faut se défouler dans les camboussous et se féliciter. Oui. Les gens viennent dire pourquoi tu te justifies. Tu te justifies pas. Et ça, ma comportement, il y a des femmes toxiques au balina pour détruire bateau. Bango ba mona kake ba commis mais ba ebi répercussion et ça là ba peut-être pas cité oyo e choqué yo na ba maloba na bango na ba langage na bango biso so tozana na mitema moko te o za na mutema ko supporter à supporter avant di kimia mutu mususu na mutema o supporter te il faut aloba mais oloba no mabete tu n'insultes personne oloba par rapport à comportement oyo déployé. Et deuxième chose na bato bazo fingo au capi bayo kanga bien, très bien. La pesi bango sou bonjour, bayo kanga très bien. Baye bake maman na yo azaka na Canada. Maman na yo a déclaré yo na regroupement familial, peu importe âge na yo. Ce qui ba sale lo invitation, le loto lobby oya poto. Poto eza fin du monde. C'est ça. Ko biso kutu bato to na poto des fois to luka to zonga. Au voyage au kendaka Chine, et ça va vol international. Les Congolais, ils doivent arrêter avec ça. Tout ça, un peuple moko très toxique. Très toxique. Oui. Très toxique. Maman na yo avant d'arriver au Canada, leki na yo avant d'arriver au Canada, maman na bino na mikanda na nyonso oza mwana liboso a déclarer yo azo mukanda ya ngunda oyo permettre famille na ye et rejoindre ye. Donc ceux qui ba yebité ba vandaka kimia matalana eza vie na yo karinte. Eza on vie na ngate. Eza vie na yo te. Donc des fois il faut arrêter bolingateur ko ba vérité moko eza ba confidentiel eza makambo na biso parce que des fois vous exagérez. Bolingi boko tatine intimité ya bato. Leki na ye ya mwasi azaka na États-Unis azana ndaku azana banda na ye o alandi Karine. Abala pe libala bien azana États-Unis na bana na ye o barubenga ma Karine mama kulutu. Donc azana ye parvenu te pour na théâtre. Botika ye kimia avanda sala makambu na ye. Bino batu bokende ba France ba Belgique bokende. C'est pas notre problème. Elle fait sa vie aya kosenga mutu lokote. Nga message azaki na yo ngwana pour na obebele nga oyebinga na lekana na yo lekana femme. Pardon. Pour déjà live visa bien ozolo bano kitoko. Pour mais ce qui kande mati ndako lekana. Parce que les gens exagèrent. Na débordé. Alanda mère, Alanda bakité. C'est juste ça fait mal. Mutu na mutu azana muté tonton rek bo sekate. Pour ceux qui kande mati kana lekana. Et ça la bien té et ça la kitoko té en so boya bo ki la mutu mabanga bo ki la mutu mabanga asali nini bino batu bo voyager so to na kinto tali banda kuna bino le amso to mela maité bo limbisanga yo na bino na loba mabete bo OK bo futi biyo ke pari ozongi na kin Karine a filmé nda kuna té c'est posé c'est kaka a filmer nda kuna na place orvanda. C'est pas bien. Beaucoup misa batu na ba niveau anate. Autambola makolo oui, mais boyebi compte bancaire ne so abia somba mutu ko somba. Ba sili sipe ba biye, ba sisi pe na biso ba sisi pe ba biye ngo somba te. Mo somba na bino ba biye. Ye azana poto na ye. Alors maman na ya a décidé à ça l'invitation à un regroupement familial boyo ka bien bata ya ba page bozo siko ba ko sale la invitation akoya na Canada maman na ya déclaré na Canada à un regroupement familial donc boti kaye avant na ki okapi na ye bino batu bokenda ba France ba Paris bokende bo rouler na ba range ma Karine to atongo na sukia na keno ko lia encore miko wo finga mabundi na ke bakisa so mama yaka munene ya kimia so esengi olia nga na ebisa kyo oui faut tes affaires du monter
poto eza dia nozo pe d'appeler si moto na nini na lo ba vérité bon siko boko ka vérité te mama banga za na Canada na kosi to na obi vérité na kosi to lokuta leki na za na États-Unis lokuta to na vérité na kosi to na obi vérité Karina matalana te mutaza matalane za kangai na groupe na biso ngande fia matalana te nakokana ngote kusana bina bando sala ngo matalana na osala neti na Kishasa awa naza kanga moko libunga biso nyonso bana bango su ate na kina na tika na bloqué on a Karine changa na ni na bloqué non non mais on déjà parlé on t'a déjà écouté na bloqué non pas comme que toi ben ninga nete na bien tandi bacha bambo Steve na biso biso to na poto awa elo kama longa pesa na poto te tozo luka ku tozonga ya tozo nyuka makana ba stress ba facture awa ba stress ka ya ba facture ko futa ba facture boutique ya kimia côté l'écran gardez calme non maman jouer ba bengyo na SB okyo jouer ba bengyo et pas bella okyo jouer na tsamba te na kenda partout siko na ba commentaire na bango donc on dit bati makambu mususu mama fomo na ba commentaire ta 1000 commentaires ba kama mususu donc ba lo makambu za na vidéo te ba ko ba makambu mususu yango moni choqué ngai yo ebika biso na théâtre ndeza ka muto ya kanso nde banda obwakela ye yango ba lobi ndengwana yango ba commenter bongo ngabite faut éclaircir yango. Moi j'ai parlé des personnes, j'ai parlé de moi. Nandolo ba makambu nanga, nandolo ba makamba batute. Ndeni bi bo kina ba commenter bo finga nga mutu na lobi makambu. Ya no si la bengi na film ko jouer. Ya no belle vie a bengi o ko jouer. Plus non so ba belle à l'aise. Bina na benga kutasala déjà musala. Moi je suis partout. Ça quoi tu appartiens à personne. Artiste. J'ai fait mon travail. Na lobango depuis ne bandeli na ngana sala ka musala na nga mutu o azo honorer nga je suis là pour elle soko honorer nga na ye biso kuteza fierté na biso to mona ke ba fille pe na côté na biso mamsa osa musala bela resa musala dina na osa musala irsi pas zongeli musala donc esa la biso kutu fierté wana ya mona ke ba fille to mata nga mo pe na zongeli musala na nga esa fierté na biso. Pour soutenir biso kutu bana basi to s'efforcer et puis au moins la muto comme neti na côté na ba compte sa batumsu na tali mutu musa commenter fini penza otali boeti on se résister kaka na bineti Elena o dia nikita dia na muninga na o for na matiawa ça faut quand quelle année là tu es ça qui bino lobby bo assume kana ba vrai compte soko ye ko finga to landa on a privé to finga na tournage serait là je na songo ba tournage ba benginga na ozala et katani les sous na ozala sur ba benginga do yo Elena so moni ke no na so ko indisposer présence na nga so za modérateur a kitisanga c'est fini. Kitisanga ma chérie. Et ça peut ka baninga na biso ba artiste mutu ba yaka na ba faux compte ebele. Mais mitali bango ba yebi ko s'assumer te ngaso na koso loba na mataka na vrai compte na na deux comptes na mataka na ba compte na na mati na lobi na kiti. Attends soin tsanga to finga nga je serai là na répondre yo. Oui, ayo qui passe. Ça l'assemblée pourquoi? Oui, eza Diane ma chérie. Et ayo qui passe eza humain lokola yo soki ba fingi yo kapasi. Bino kasa biso to capacité. To kapasi. Et choka biso. Et ça la biso pasiko. Tout ça bateau. Abina tché modérateur à kitsa. Nega tane basala ngote. Na bien. Et bon ameka kasi yo bongo na ko kitsanga te bongo yo kitsanga. Aya ko kitsanga yo ndaza mwasi atembe. Abi Karine tsanga modérateur na kitisa. Aya Naomi kapinga muluba. Taye kuna muluba. Donc yana bandalo badon nga zaka na partie prité ya. Naka na partie prité na théâtre na la partie prité. Baza sans esprit Diane kolanda ba. Attends tabenga na neti leke tu tabenga so deux fois yango. Ba benga ba pesa nga programme kala. Na kenda ite po na ki église, moi na kende za kité. Mais la diva congolaise et bon Diane yo za la canal. Je travaille partout.
Ma chérie, Karine Zela, pardon, on a répondre à la diva congolaise, ma chérie. On a n'encho la moukato à 10 heures. Bino batu boya kakocha ba problème entre ba artistes. Numéro là est affiché dans live. Boya kakocha ba problème entre ba artistes. La période bien. Na BBC 3 ans na ina. Pona koma famille libota to SB. Est-ce que vous comprenez un peu ce que vous écrivez ou vous parlez? Soy nazaki na kin. Si la benga non jouer, Belvia benga non jouer, c'est tout. Mais je peux pas na appartenir na indépendante d'abord. Na appartenir na groupe mon côté. Je suis ni pour ni contre. Donc naza artiste indépendante. Boya bino de boza ba fan na biso, nga na koza la fan na muninga na artiste te. Na ko sepe na musala na oui, mais non vénérer te non comment fan na été. Faut boya ba ko la différence wana. Boye ba ko sala ngo. Oza famille botato SB, vous venez toujours avec des questions bêtes, des questions banales, terre à terre. Les approches. Eh? Boutika makambouana, boutika, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bon, comprendre, bon, te répondre, bien, oza famille bela, tika. Oh bien. Tout la vie. Les gens ils sont bizarres. Ata ba parents ba boti biso Karine exemple hein. Mama soka boti bana na ye. Ana mwana moko alinga mingi. Neti pa na bino yo ebi mutu mama linga mingi. Na yebi ko mais est-ce que aboya yo lokwa mwana e? Non. A solisa côté parce que alinga o ana mingi. Et puis biso soto yebi ke mama linga ye mingi koleka biso. Voilà. Tolo ba pete mais biso moto yebi. Mais ça te que alongwe mama na yo. Ça te que aboyi yo Karine. Na cause na préférence na ngai oui. Mais ça te que na yini oyo wana mususu. Na yini mutu mususu parce que na préférence na ngamoko quelconque. Non. Ah bien, o eza famille na binoté. Maman est Nzamba Lola. Bon, madame s'occupe bango te. Ah bien, eza famille na binoté. Ah bien, la famille na binoté. Bon, manquer les autres respect. Ah, ça tout va bien. En fait, c'est ce que je voulais dire. Botika, Kabola, Bissou. Moi, j'aime tout le monde. Quand on me respecte, je suis là pour mon travail. Donc, j'aime tout le monde. Na évité pe mamozana baranki na batou. Donc, j'aime pas. Si y a un problème, on parle, on se discute, toza batou et leki. Pourquoi to yebi lobite yaya? Mais ngas ko na lingande mutatambola ngali kwa zolo. Te so tambola kwa zolo na tchaka pena kwa. Défaut na ngasko ya mwana na ka bien mais so tambolinga ka likola zolo matiawa na chokwa alors na be Karine il faut bailler police ko tchaba to ba modérateur pour il faut na bloquer ka bato ba ko ba n'importe quoi ba betu mususu ba mo ba ko ba bêtise il faut ko bloquer ka bango. Non, je n'ai pas dit ça que je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça que chez Mams, je ne suis pas respectée. Non, je n'ai pas dit ça. Arrêtez. Yakobalola makambo batbolo batete. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit quand on me respecte, je suis là pour mon travail. Atam komote, Mams a benganga na boya invitation na ye. Atam kolomote Belvia benganga na boya invitation na ye. Atam kolomote dina na benganga na boya invitation na ye. À moins que soko benginga na zaki déjà na programme ya batu mususu na oyebso vrai que na j'ai des programmes moyena ya ezate tianga jour mususu. Je n'ai pas dit que na X va respecter ngate na X na Z va respecter te ou na Ouest va respecter ngate. Non, je n'ai pas dit ça. Nabi, quand on me respecte, je suis là pour mon travail. C'est ce que j'ai dit. Donc, grâce à paix, je suis là pour mon travail. Donc, parce que je sais que c'est mon travail. Donc, jamais, pour travailler, pour ça, mais ce qui est important,
botika votre façon de parler ya koloba que otepol et pas bakingani non. Est-ce biso babenga j'ai pas fait mon travail babenga et pas belle vie je fais mon travail grâce à m'a appelé j'ai bien fait mon travail donc partout babenga on a travaillé bien et puis on a yaka na tic empreinte on comprend tu as que jouer en tout cas première fois so benga na film non ya pena na tic empreinte na tic empreinte je suis comme ça pesanga Carole na bien na papolango kitoko osepela donc nazala bongo ezate ke o batindi ye basali boyendo na ba age na biso batinda ka biso lobi pe nokoza na bokilo moko boye batinda nga mama mukolo bwe na ba bokilo batinda nga Karine balobi batindi kasi te ba oloba te batindi ye yango ye ko sala boye en tout cas pour le boya ka otanga bakombo ay ko sutukisa bango penza ya nakola nanu papa nanga azaki vivant ngana banjo souffrir papa nanga kufi na papa nanga ki vivant na zanga eli pata mkomote ni tuka totambola na ya sorti nyonso donc mon ba vie mususu o luko sala ngo par force mais loko eza vie na yo te mama o kokaka te otika nga ko fa na ngane lamba moko o na vena ngala ngona zala la mukano ça me dit rien na kababila mala bimisi bilo na kabala kabilo asika moi kabuto la bonne la teki on a la teki mais eza asika ozomona donc il faut éviter ça s'il vous plaît biso basi mikolo boye vraiment il faut éviter il faut vraiment éviter donc je suis là pour vous yo mutoloba no lingana pesa moto onde songi Diane na lelo former batika on ma do sino boko mata minya pinya nazo kata côté important yo bongo la biso to pelisa moto te yo muto na ba fan o nde balinga les fans toxiques nde balinga ko cha batu na confusion Karine azala ba polémique te azalaka na polémique te azalaka au milieu du village parce que a tournaka partout donc botika koya na ba question bête o tournaka pas si la tête na ba manka au respect o est pas belle vie arrêtez ça botuna Karine ba question par rapport à makambazo loba botune ba question par rapport à makambazo ko se plaindre nde ba fingiye botika ba kombo ya batu na ba commentaire s'il vous plaît exaucer soi mina on a ba commentaire na bi les fans botika ba question on a boza pe susu na ba posa ya ba problème wana te et puis lelo na soulever loko madjan soki lelo ba talent ya ba actrice ebele zolala eza à cause ya ba fanatique na biso oui ba talent ebele zolala omona mutu mususu azo travailler makasi mais à cause ka ok na pas kingandi te pas kingandi pas kingandi mbamona kingandi babito benge pesu bakati lokwa baje na raté exact yango mona to se forcer na sakata musala na kata site na ngamoko po ngamoko na misala ngamona mifula mais non jouer ngamoko te j'ai besoin aussi des gens naza posa kingandi aya na posa kingandi na posa kingandi na posa kingandi na posa kingandi to sanga na pona travailler na posa le meilleur de moi Soraya okosi bino moko ya bon yo sko mtoza na vérité na biso ko leka biso moko lobini ma chérie Boutika Makambouana s'il vous plaît on vous aime beaucoup batebele bana batala joue pas ils sont à la maison batebele ba jouer souté pourquoi parce que ce mutabengo na filmé la première fois deuxième fois troisième fois bengo soutien akomo visa afuna cha film boy afuna cha mutu boy mutu pe na mutu la komo ba afuna cha batoto solo la bien moni batoto solo bien na plus protégé au moni boy tala degré allez vous abonner na Karine Amado TV bon s'abonner kuna film asika la fille elle vient d'écrire na zape no poso mona batu mususu na site zape no poso mona ba mais moi ba ke na site exact Bokete. Bozo mama misala batu ebele baliaka ka wana ba viva wana yebisanga so sali un mois ba obengete na ba film. Yebisanga. Musalo et ba fan botika. Musala na biso ça donne pas beaucoup d'argent. Mais ce qui nzamba fongoleli yo nzela na musalo tu vas te retrouver.
Oui, maman, biso to lobela. Yango na esa rabatu ke. Biso mo to aba artiste, to rosa la fan Yes, ya s'il te artiste. plaît, allume la lumière. Donc, tu peux appartenir à un groupe mon côté. Tu Maman. vois? J'ai dit toujours Maman, ça. eza nango na mbongo ebele te mbongo eza nango ya mokie mais soki nzambe afungoleli yo nzela okosepela mais mpo nzambe afungoleli yo nzela faut travailler otravaille ndeni oza na ndako bato ayebi yo te bazomona te bakobengi ngo na banini na bapublicité ndenge nini ndeni bakoinvite o ndeni baosabu ndeni donc mais il faut travailler mais soki bozosalaka bo bozoboma biso te maswaswa arobase divatika likambo ya bafani moko nde botya rigueur. Ah ma chérie, rigueur ezali mais il faut que yebake bafani ebele baza toxique. Là c'est la vérité maman. Bafani ebele bazo détruire baartiste surtout bafano bazalaka ba parti pris et yana bafani musu bazalaka na ba conscience ana sans parti pris akolobake ngai sorry naza famille libota mais rien n'empêche na linga bana Bellevue muso koloba nga naza famille libota mais rien n'empêche na linga bana ya sila. Tu vois, il y a des gens qui sont comme ça mais il y a des fans toxiques. Oh que ye anenga za muta famille libota akufinga bato SB opa bika za muta SB akufinga bato sila. Eza d'abord biso mon côté biso pe tozali biso pe tozali eza certains artistes ope bocha basongi ba memaka ba rapport makambo. Là toboite maman. Toboite. Mais dans tout ça docteur Claude Sige ango Karine alobela biso makambo azaki alobela biso ala biso bilamba na koteka ba marchandise ne total biloko to commenter to commander. Non, biloko teka to bando la semaine prochaine alobela déjà na oluka maison. Dans luka maison ba maison ba olakisa nga na osepa na ba place yango te nalingi nasa ata na mwa terrasse libanda pour sosali terrasse edaka bato ba transport et tout donc pour ça nanga penza yango wana mais nayebi ke nzambe osala biso gratis semaine prochain tokozwa déjà maison na ese babilo nanga mosuku tekanga mais mosusu ekangamaki na agence jour na okezongo na osala pena direct na keti na agence direct mais je pense lundi derrière nous a kuna pona ye babilo mais moi je pense que lengo lodo bimisi makamno zaki nango o miyoki bien parce que nga linga ko miyoka bien oyoki bien parce que on peut te sauter en fait nga na problème te donc pour dur kaka que ceux qui mutalobi ba comme ça ngo z te tu vois au moins lelo tozo kola mutulo comme na compréhension na ya vie ozomona mutu mususu ana kata menopause mutu mususu azana kata ya ba hormone ese matière kuna akomi déjà toxique na makambu na ye ero yo kutana na internet akarina lobi musu mendeni batu ba commenter bo azui makambu wana amemi yango achako lobela no amaka respect lobela no série na yo cha lien na yo YouTube batu ba ke ko s'abonner pour la sepeli na teaser na on tala ki déjà makasi. Au lobela yango lobela makamba bilamba na yo lobela makamu sous au fait passe à autre chose makamna ba déjà juste introduction kaka na lobaka po en fait tant natali ba commentaire j'étais étonné lekele nga makasi nga makambo za na vidéo eza mususu bo bango ba commenter makamu sundeni donc comme on dirait x mutatinda kinga x mutatinda nga plutôt Z mutaloba sala boyango na yo loba non il y a un sens que moi j'ai répondu quelqu'un a répondu en fait au moins ba commentaire monsieur Zalaka obetango kara yango zo se répéter yo obetango kara yango zo se répéter alors non il y a plus de 10 fois mais faut na répondre et pour na ebisa ke zaninga okanisa te mama beta makamba seli no muchocha tinda batu ba ke ko s'abonner na chaîne YouTube na yo na sepela ki na teaser ochaki ezaki ouais film na biso déjà eza na marché ya on a otala deuxième épisode pe utokota ka siko déjà deuxième épisode dans deuxième épisode de Koti allez vous abonner là-bas quand ça va yango car il y a ma basta allez vous abonner film na biso yango déjà na ba ça ma foot alors na nzoto happy birthday de qui en tout cas Lia maman. Pourquoi casser là? Premier épisode déjà, deuxième épisode de Uchokota. Allez regarder, abonnez-vous massivement à la Karine Amado TV.
En tout cas, ça sujet mususu batu ba débattre batu ba pesa ba vie na bango attendez zo kota makamba film na yo zo kota makamba na côté ka betata ba histoire na ndingo voyager ko kenda ki Chine lobe makamba mususu mama to le kana suna na voyager kenda Chine na beta ni solo nini ngako kala story time oko yekola matala na yaya na bona nga ndako kolo mama yo na atani akenda Chine tena zo na ba video te yo tena sake yo tsaka atuka na tula no ba misala bino pe basa ka boye na tula no question so o kende non oye na so di misère o se mdada bien tamam na be mama zaka na ndoki abilelo ya sambi mama zaka na ndoki shida arrête de déranger, je suis en plein live. Na bien maman zaka na ndoki mamu wana yasa ko longola musala yo ngona na sabaje baby ke shamba na hali na emona na ti kandila ko bambo eloko oki tata na oyoki Karine ke na chambre na bima chambre mwana Karine bima chambre mwana alongo kuna obi ke oganga dali video nde mwana moya 12 ans ya bébé ndoka mama mukolo ba oganga tayo crie seulement crie je vais te lancer cette batterie crie mais Karine tu kila mwana espace na eko na kaya na otina dans ce salon bon s'abonner pe na compte Facebook nanga. Maman la belle alobi elle dit va pesa si j'ai to commenter na biso parce que elle maîtrise pas. Oui Karine na kokane makambo tenesa. Na kokane makambo te bébé. Na c'est Sabino hein. Boyebi ke Karine à côté à boîte de nuit te. Ya moko na kotaka. Ya moko. Ngala zaki na kirim ndaze ko kumba eto ke. Se bokepe boîte de nuit akela le la bino kuna onimba alelu. Na mama kota ya moko. Tamsu na moi bo mona il faut tamsu pas pris 6 mois na koti maman na kota ya moko mama. Ya chaque jour na kokate ya. Na nga mama butu. Oye elo esala kena ke boîte te na banga na butu. Na koka butu te na banga makasi wana el bosu. Mais il y a moko si j'ai envie d'aller danser na kena moko. Arrête de faire. Mais en tout cas Madiana o makanga makasi Tu sais pourquoi? Je sais maman. Pourquoi? Makanga pena ma qui stress bando za la té bozo seka. Encore madame le vin. Donc mais moi fait na biso to la. Mais moi fait na biso anzambe. Marina kokane mambote. Kassela. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.